Ma Mission TV, le miroir du monde. Le lendemain, ne pas passer mon tour, Azali Bosso, te protéger. Parce que le Rwandais a un esprit mabé. Balingi basa la président Tshisekedi le kola basela qui a barré maman. Ce qui veut se protéger. Il est moi dans mon Congo, c'est un Congolais. Non, non, dis-moi Matungu Robinda. Mais il faut mon avis, Matungu la danse là. Il explique English. Yes, how are you? How are you? Camera bien. C'est que la tête à lunette à bout. À boire qu'elle est dans ma bende pour directer à Badnien. Boketu aboma batona kisasa te. Boketu asali massacre à Makobola. Boketu asali massacre à Benite. Boketu asali massacre à Boule ya Congo te. Boketu asali Enyelete. Asali penani ne wana te. Mais nous avons une grave à Boketu. Mais tu sais que le père tant on a pouvoir à Mobutu. Akamadi photo Mobutu, akamadi drapeau MP. Ya Zaïre. Aya tiana serikali pe atumba yango. Mobutu akanga yete. Chimango azali na pas la cabinet chef de l'État. Ou na bureau chef de l'État. Akamata drapeau na IDPS. A passo la yango atumba yango bakiti mangate. C'est ça que bani basala yango. Soki biso fungoli biso na biso te pour le moment. Hein? Votre polémique pas mao la muka songolo quand même moi na mboka azali liboso ya mboka. Donc azali to soutenir pour le moment nan. So do sali erreur. Tu sais qu'il y a des gens qui ont j'ai dit la vérité que non homme de Dieu. Quand même, moi, tu l'as dit, moi, être dans la faillite, être dans la Tshisekedi, tu n'as pas dit que Rwandais va kende. Tant que Rwandais va kende, tu dis qu'il y a moins de mboka, tu vas y savoir sur la vie. Vous la reconnaîtrez par leurs fruits. Pourquoi il est clair, sans faux, parce que les filles en bas, au chef de l'État à Bimakuna, mais au Bizarre, la banque il y a mis le contrôle à Biloko et le chef de l'État dans la qualité. Il y a mis ça dans l'avion affrété par le chef de l'État. Dieu publie dans la carte. Valide sa vérité. Combien de bateaux dans la carte qui va dire que c'est vérité, on ne parle pas la vérité. Si on dit que pourquoi ils ont bombe? Moi, c'est un commissaire, mon Dieu là, à dans ma belle émission de libéré mon corps, libéré mon soutien, libéré mon bébé, bébé, tu quand on loba. Il y a un noir, non, à donc critiquer les choses noirs. Une de la vie critique à mon côté. Même les biloko déjà convoqués à Télémi à lobby. Mais qui dirige qui? Tous les bateaux. Mais ce qui dit que ma cabine a besoin de cas partout. Et comme il y a dit, pourquoi? Ils allaient flou, avion ils allaient flou, dans les lots, tu peux moins la rater. Nombre de batakou fato éviter donc bazo tsuka bana miki awa non to miki sai to bana na Laurent Désiré Kabila le père et souvent ils vont y baronner ba maki ba il faut ça Kabila hein to la chef de l'État complot mon les alliés il faut faire beaucoup d'attention hein 15 millions pour la bureau chef de l'État chef pas parce qu'il a outité qui est le directeur de cabinet sur le lobby ba chef encore Mike Mokebai ale ko boko kuna balongoli militaire na ngapela ko matatu kabishi bolongola ngapela mo luba siko bolongola ngani. Quand on a un sens, mais pas la corruption. Le pays le plus corrompu du monde, c'est le Congo, pas la raison. Et c'est corruption aussi. Corruption, c'est Baksa, et Bani na Mobutu. Et quand il y a Kabila le pays. Kabila le pays, c'est ça qui est. Kabila le pays, c'est aïe, la pénalité frontoto. Et Fungwa, il peut y avoir. Donc, il y a plus pire pour la bande de voleurs, tout va s'engager. Corruption, c'est un rôle. Mbote ya Souka, c'est Mbote ya Souka. On appelle ça Kabila. Nasuki wala mbote nasuki avec Kabila. Si mon sang a bien ngwa, to bande mission bien, to suki c'est mission bien. To bande mission bien, yo to ngana mabe pona nini. Moïse Katumbi na banzambe na bino kuna Moïse Katumbi. Nzambe na bino na Kongo ba luba na ba katangé. Oh. Ma Mission TV, le miroir du monde. To ba na nzambe. To samba lo 2 minutes. Kolo Pambola Congo, Pambola ba journaliste, Pambola ba konja mabe, na ba konja malamu na komona sumasia amen. Nasuki de loi. Amen prophète ngifa boni santé pour to kota na masolo na biso. Santé eza bien te, so mo ba to mabumo vimbi boy. Kimbuta tikela biso wa o ba choléra. Alors mboga za salité mingi koleka. Donc j'espère que va conduire que va quand ça biso va sur la Congo comme Congo bopet quand ça bopet. Voilà merci prophète ngifa tout kotana on a lisolo za pour l'actualité za baise au azama kopé ba sala nzambe abengami na kombo alors lombo
aza pasteur moko ya Philadelphie o abimisi base na eto ebite soki base na likambo ya lobaki ke pona peau noire mobali soki aza mwindu makasi soki pe so bali mwasi ya mwindu makasi de bokobote eloko mo lwa molili na ebite yoko ozwaki likambo yango ndenge nini mama oyebi bible ebisi biso eloko moko napesaka version na mingi verset yango ezali na Matthieu 7 verset 16 ya tanga loba na nzambe pe na côté la pasteur na yebi kutu na balombo yango te fin pasteur pe na ya pasteur o ya pasteur asimbaka mitema ya bato mais yo ba mwasi ya noa pe ba handicapé ko ba bango boni pe ba handicapé ba mwela ro ko ba boni ezali na mawa na batele ba pasteur ndenge oyo na yebi yango te oyebi Matthieu 7 verset 15 pe toka matango na 16 elobi boye. Parce que la Bible, c'est notre constitution. Ce qui passe là, comme le Bible, on est à terre à bandimi, nini. À terre à bandimi, et loko, nini, ngai, naebi, et loko à terre à bandimi, parce que loko est très mal. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, des faux pasteurs, il viendra au vêtement de brebis, mais dedans de ceux sont de lourds officiers. Déjà, là, tu comme un pasteur, na moté mana zangi bolingo. Moté zangi bolingo. Ozo critiquer et logo nzambe a sali. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Moi, c'est un métier là, j'ai de mara makilat. Moi, si il y a pembe il y a moyen de se retirer mara makilat. Hein? Moi, c'est un commissaire motier là, adana ma belle émission de libele moko wa libele mususu libele moko bimewa o ngoma ko zo bébé tikanga loba ya moko noir ado critiquer biso ba noir mundela mi critiquer ye moko te eza ba bassesse hein pour moi il n'est pas un pasteur et bible biso na 16 ni vous les reconnaîtrez par leurs fruits boko ba ngona mbuma na bango mbuma na yango il est clair sans fou parce que les filles yango bazo kumisa yango au chef de l'état abimakuna mais bizali na bango ya ndenge wana oye bandimi papa passer ndenge ni non peau noire ezali ka nzambe moto asali yango mais malgré peau noire et bimi na libota na Noé c'est chama mona ke bolumba papa na ye tango aye aseki bandemi bale Japhet na Sem baye na bilamba basi papa na bango ta papa na abimi alamuki aye ko lakela cham te malakeli bane ya bane ta ba komi ko bota oya boti mundele mo ndani bale cham boti moindo mo c'est là commencement noir. Mais noir les aïeux qui là moi tu pas nzambe so nzambe ni ngaki tango mais noir bimite o pasteur yo za noir oza munde so pas métier oza suka bo lolendo Dieu résiste aux orgueilleux. Moi mélange ba couleur ceux qui mobile za mwindu makasi moi c'est okoza moi tank maman ngala mona mutu mwela pende ya vélo babala moi si ya pembe ya munene na mona mwela o ya mwela bolingo za ipona moi si non ya choix bolingo ya bato. Hein? Mais mindele balinga ba peau noire wana mingi ouais noir makasi mindele babala bango mingi hein oyo komi pasteur eloko tia bato bolingo bato balingana bato bazango moko et comme ko critiquer ye moko za noir aza mundele te désolé le tel bato yango to bi minima poloso nango to bo bango wana tel pasteur ne mérite pas même si machin qui peut s'excuser sengi pas bato bazwa ki yango ndinga bato nga babenga les États-Unis babina sa émission mwa pona ye alors na moi tine ne osa ali papa bunga nzela Malachie chapitre 3 hein, verset 3, 18, vous verrez la différence. Ceux qui servent, ceux qui ne servent pas. Même, un pasteur a dit, oh, bon, moi, oh, Nzambe, a prononcé baptême proposé. Oh, bien, l'embissi bateau combien dans le monde? À l'embissi bandimi combien? À l'embissi va peau noire combien? Même moi-même, quand j'ai suivi ça, désolé, n'a bien passé dans le mais c'est pas si bateau clair. Quoi, c'est pas ça, le bel comme côté? Mais à l'embissi bandimi bateau, hein? À quoi sert un homme, Matthieu 7, 26? Hein? À quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdre son âme? On dit, ah, mais elle aime ça pour la finir pour noir. Mindele baboy racisme. Baboy yango ka raciste, ba propose raciste. Mindele kutu baboy yango ba telemeli yango. Mais ayo kata sonite yele santale yende kundo agokbolo lolo. Iba pasteur avec ba pasteur. Pasteur so ko ba biloko ndenge wana. Ezama la monter. Pasteur doit refléter l'image de Christ. Pasteur celui qui prêche l'amour, qui prêche la paix. Oya sangisaka. Mais ko sokisa baninga mite mozi noir. Na metite na soki pe na motema na ngai ba nga ba noir na soki na motema na ngai e soki motema noir nde
Non, ezali irresponsable. Au tel pasteur, il ne mérite pas de passer. Pardon, pardon, la sensité. Voilà, cher internaute, côté la maman Soussou et tali politique yambo canabiso. Prophète crash et au salamaya Antonov 72 et au teko koya to yoki ba misusu baloba ki ba misusu ba panzara sango na ndenga mabe na ba internet ba misusu balobi e koya ki na manyema siko ba misusu balobi ke e koya ki nde na beni te na sankuru kuna tozoye ba vraiment vérité te ba misusu balobi JP ya président de la République atambo na ngo ya blende zaki na katite toyoki bato bazaki 8 personnes bakufi na 4 mais bamisu babi 4 personnes tozo ko comprendre te yo eloko na roloba mama toyokaki yango oyebi monde le comme un petit village kaka téléphone na yo okoza les États-Unis d'Amérique même numéro ya Kinshasa bakobengo na WhatsApp bakozwa yo secret sur le monde te mais bazwa bato kwa bana mikete vi mobimba ya chef de l'état ya mboka kumu ya mboka il faut te protéger yango quel que soit toza bayi de peste quelque chose, mais il est notre président pour le moment. Mais comment on a surtout que les matades, tout même la bande na masua, bako comme nombre de bateaux identifiés. Au cas ya naufrage, bako e bateau bakendeki bateau tel, babimi tel, bateau bakufibo. Mais RV Zali, ba spécialiste na makambo aéroport, comment bateau bakota na 4 ba nombre de bateaux te. Yami balé, ba contrôle biloko ya chef de l'état na qualité. Il y a mis ça dans un avion affrété par le chef de l'État. Dieu publie dans la carte. Valide centralité. Combien de bateaux dans la carte, ils sont vérité, on ne parle pas la vérité. Ce qu'on dit pourquoi ils sont bomba. La ministre information nini. Hein? Après c'est pas congolais clair. Ce que mon clair, rôle parlement nini. Hein? C'est la motion, benga bateau interroger bango. Hein, tout le monde a clarté. Mais alliance, c'est un autre, tout le monde a clarté. Ministre information. Ministre information, à zone bello comme côté. Alors, moi, je dis que même dans l'équipe, hein, même dans l'équipe, au général, comme on est ton ami, général, quel azar, quel débat, il y a même dans l'équipe, même des bureaux qu'on déjà convoqués à Télémi à lobby. Mais qui dirige qui? Tout le monde est mais ce qui est comme Kabila, mon a besoin de cas partout. Mais comme Kambatisque et Nyati, pourquoi? Hein? Le gouvernement Sangisa. Ozomoni baliansi mususu et pesa kamala muté hein yango mata ko yaki tantôt avion ki ko ina ben tantôt na sankuru ba tono ve ko na chikapi ko mingi ba côté wana et puis avion ko exécuté mais blindé za va dire blindé za tantôt blindé za li tantôt za été o chauffeur ya chef d'état maréchal akufi siko akufi te bon siko yo nombre de morts ba pilote akufi te siko nombre de morts eza combien ceux qui congolais ba akufi et comme le niveau est 10 il faut décréter deuil national parce que ce sont nos frères qui ont mort. Mais parce que le bello comme côté de Banigui Kamango et les gars la boubulence, kakabo. Et là comme côté. Mais on est mboka ndenge nini oyo. Donc moi na lisolongo Antonov ba tu as idée parce que bazo kize ba tu parti mususu ke baninga boma président de la République. FCCND il faut la vérité FCC ba comme na pouvoir possible kozonga na pouvoir. Et ça quoi politique ya subana sasu. Hein? Ça soit azuite, les souba zui, ça soit kenayo, après ba soda ba bengani les souba, ça soit na pouvoir. C'est ça que ba ba sala yango. Ce qui biso fungoli misu na biso te pour le moment. Hein? Votre polémique pas ma la muka songolo, quand même moi na mboka azali liboso ya mboka. Donc quoi ça to soutenir pour le moment nan. So do sala erreur. Tu sais que y a naza motri de peste. J'ai dit la vérité que un homme de Dieu. Ba ko imposer biso ba Rwanda wa mino kwa mikobe. Ba bizi makara barubwesha banani bakokotela biso atozongi na esclavage ozomona quand même moi tolelaki mwana mboka eza la Fayulu eza la Tshisekedi biti na biso lakini ba Rwanda bakende tango ba Rwanda bakei totikali na mwana ya mboka tokomi bongo sabiso na biso mais là sur le bongo éliminer Tshisekedi ça montre quoi ba pese mise en garde au moins là to ça un avion des fois cibles zayo yango tinalinga kibo ngai nakuta na chef de l'état ezo basenga ki bato ya match ba we mususu ba menace na été na ibisaye ainsi dit l'intérêt na Bible ainsi dit l'intérêt na Bible tala danger za liboso tala mabe pana ibisaye ba secret chef ba bakote ba secret d'état oyo mokonzi oyo nzambe alobeli pour te protéger to bikisaye to ba na Laurent Désiré Kabila le père de
et souvent ils vont dire Rwandais pas maquiller pas imposer Kabila tu vois, le chef de l'État complot il faut faire beaucoup d'attention. Déjà, par exemple, visager, c'est physiquement. C'est le moment, il y a Kolobali Kamboyo, pour on a été ma belle la bisoté. Les alliés flous, avions les alliés flous, dans les lots, type, moi on a raté, nombre de batakou, fato éviter, donc, par exemple, ce sont banamike, awa, non. Les alliés sont mon côté. Alors, banqueter dans ma salle. Résultat, il y a Kobimanini, pas. Prophète Ngefa likambupe ya 15 millions oti lelo baba ki bazo sala enquête bakokanga mutu ango bakosambisa ye ti lelo suite ezate mais to ki église catholique organisa ki marche ango ba reporter ango comment bon ba reporter parce que le lobby et le lancement ya kini bopeto yango de ni négocia mesika mokote ba pousser yango pona lundi maman catholique atika na marche Bochabe a joué 32 millions de dollars à Kabila président ya courant ya SNL na Brazzaville et kendewa toloba loba et kena ngubu gangi opena kata président a 15 millions na loma ata bosai adi on a loma bosani ay beni ba négocier makamona bango mais article 165 ya constitution le bibo au cas il y a haute trahison il y a cabinet chef de l'état ou bien bureau naïe ou bien au cas il y a vol toute disparition bon on rebelle automatiquement si le chef n'est pas impliqué bureau n'a pas directeur de cabinet si ou si bah vous allez démissionner c'est la constitution de la République 15 millions pour le bureau chef de l'état chef a eu qui est le directeur de cabinet sur le lobby bah je vais encore Mike Mokebai allez ba ko boko kuna ba longoli minute na ngapi na ko matatu kabishi olongola nga ngapi na molu basiko olongola nga yani il faut que chapeau na ba luba na ngwa ozomona baloba te baza fungola misu na bango lilala moko et police malala yoso chef de l'état ko zala innocent et bien ngote mais bureau na ye mais article 165 le bini pas démissionner enquête ba bossa bo chef 32 millions et suka na ko lolo na mon pote 15 millions ko sani et donc les mboka moko il faut président état de droit. Il faut justice, c'est ça la moussala naïe, deux poids, deux mesures. Justice, c'est la rancune. Et ça, c'est un symbole. Parce que, au moins, la Bible est ici, dans Romains 13, verset 4. Totanga yango oyoka. Ceux qui sont magistrats, ils sont magistrats. Na ibisa bango lelo na mokanda ya Nzambe azolo balango. Et ici, dans Romains 3, verset 4. Les magistrats sont dans le service de Dieu. Si quelqu'un fait mal, il va l'arrêter. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Était le serviteur de Dieu. Il exerce la vengeance et punit ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, la Bible le dit en dans 4 Romains 13, verset 4, bazana service ya Nzambe, yango ba pertaka serment na bango, batomba kani likolo. Sont comme des poids, des mesures. Bako kanga, bako punir, bato, bazo sala mabe. C'est ce que dit la Bible. Les lois sur le monde, 15 millions, coût constitutionnel, un coup de cassation, et zawana, ils ont porté lumière sur le peuple congolais. Alors, tu n'as ni en marche, tu as ça pour l'autre, tu vas koufa, ton message à koufa, et ça ni. Et c'est la politique na bango. Bah il m'a bango, bah chercher l'intérêt na bango, makamona bango. Après on a un sens mon côté, mais pas on corrompu. Le pays le plus corrompu du monde, c'est Congo, bah on a raison. Et c'est corruption aussi là. Corruption au Baksam, au Baksam. Et bani na Mobutu. Et quand na Kabila le pays. Kabila le pays a c'est ça qui yango. Kabila le fils né aiko fungola penali frototo. Et fungwa mi pena ruru. Donc on a dit que n'est plus pire pour la bande de voleurs tout va s'engager. Corruption va aussi s'engager. Attends bah ça il a marché voilà. Ils ont un sens mon côté il faut justice et tellement ma magistrat ba juge ba dans la ministre Nzambe le cola pour Canana Romain chapitre 13 verset 4 ba tellement ba kanga ba punir ba tomber ba pesa sanction Nzambe pas sanctionner ba. Voilà, sur internet, comme il faut qu'il y ait un cochité malin, mais pas de fois, ils ont les Cambodgiens n'ont tourné les faits déjà, mais comme nous avons quitté un posé en question avant, nous avons écouté un arrêté les Cambodgiens, moi la boca bouquet, on a été coupé sur la drapeau, ils ont symbole en boca. Tant qu'on est bien image, ça la quinte. Bon, et qui le connaît pas fait quatre toi. La monnaie pénale comme vous taquez bouquet, tu es extraordinaire les athées.
Boketu aboma bato na Kisasa te. Boketu asali massacre ya Makobola te. Boketu asali massacre ya Benite. Boketu asali massacre ya Bulu ya Kongo te. Boketu asali Enyele te. Asali pe na nini wana te. Mais nous avons le grave ya Boketu. Mais tu sais que le père tant on a pouvoir ya Mobutu. Akamadi photo Mobutu, akamadi drapeau ya MP ya Zaïre. Aya tiana cercueil pe atumba yango. Mobutu akanga yete. Chimango azali na pas la cabinet chef de l'État ao. Wa na bureau chef de l'État. Akamata drapeau na IDPS. A pasola yango atumba yango bakangi Chimanga te. Zaïre Congo la manga pasola drapeau na ya américain. Atumbi yango bakangi yango te. To mona kata ba marche bitumba IDPS mo atumbi ba drapeau ya Kabila ya Congo combien de fois. Mais où est le mal? Maintenant que le 23 constitution ils ont protégé Boketu. À sa liberté d'expression na yé lo lenge na yé comme Boketu sa biso to sala kati na ngote. Hein? Ezali opinion na yé pas démocratie ezali boy. Hein? C'est moi la mort ezali l'autre bara ba tumba ngomba na mbala. Hein? Ba travail d'azir tumba ngomba na mbala. Mais boto ko la grave ko la moto aboma ko la assassin non. Le kaki ambassade ya Belgique ils ont déposé plainte contre Bakanga ina acteur salaki. Bako kanga pe Boketu te parce que bango na Belge ba drapeau vers Belge ba tumba pe yango. Bakanga ipete Boketu a protégé par ONU. L'accord de Genève. Hein? Avec les réfugiés politiques. Alors pour Bakanga Boketu va extrader là où il faut ONU a ces Dakar réfugiés politiques te. Et ça est impossible. Parce que alors moi il y a un peu de drapeau les athées. Sauf qu'il y a tout mis drapeau mais pas tout la drapeau dans autres. Hein? Il a dit bah frère ben moi pas belé ba na mona na journaliste mo so au drapeau mboka bolati yango. Est-ce que les kambanga yango to tika ko ambuye ba to tala social. Tshisekedi azana motima malamu ya kosunga ya kosalisa po tomoni ba école ba nini mais alliance yo asali faut dire la vérité eza mabe jour la kotika alliance wana Congo ko décoller nana okanga alliance wana te Congo ko décoller te parce que ba ibi biloko ba sola na ngo mais hier moko la conscience na ya za diaspora ya Tshisekedi akina poto te amona ki ba marche combien de fois ba tumba drapeau na poto ayebi yango na motema na ye amoni eloko te ozomona otobengi yele santal yonde kundo okokbolo lolo okila lokonde fa pekato oyoki yango moni ndeko na ngai oyo tobengi Sokoko Laura Sokoko millionnaire congolais mwana kanga ngenge pilipili bibende mambenga tobengi ntula bengai egai sola chokolilo hein nango na lobi na silika mona ko ngana mute bokena Boketu wa yango na lobi ete ya kotonga na mbanda to na ndako ya 2 étages Mobutu atonga so mbanda te mais atanga na mbanda Kabila le père aini mbanda tu pona bemba Kabila le fils aini mbanda tu pona bemba pe siko Tshisekedi ye azo mona pe mbanda te mais tozana millionnaire congolais mwana kanga avani na venir rouk egai sola ntula bengai soki oboy ozwi okamati soki oboy Sokoko ntula bengai chokolilo njombo ape makana likuku okamati grenade ochea eko panza na Yemen na Syrie. Voilà, prophète du peuple, moi mot de la fin pour tout le bon mot de la fin tout le baboye tolingana nanu pour le moment tobomba mokonzi liti ya biso na bino na ba diaspora ezaki mwana Kongo kota na kati o eleki tobosana nanu po ekozonga na lisote 2011 2006 moto azwaki bemba Kabila a prêté serment et qui 2011 Tshisekedi le père a prêté serment et qui 2017 18 toyebi le lendemain ne pas pesi mutu azali boso to protéger parce que ba Rwanda ba esprit mabe balingi basa la président Tshisekedi le kola basela ki abariemana soki biso to protéger était il est moi dans mon Congo c'est un Congolais hein soki to bateli était siko akende tala atanta oyebi mwana likemba soko moi bana bazokuya iba mama okuya on comprend iba mama osala nini akokuya alors soki akoya eloko etika mboka etikani mo potu no donc bakozwa biso sikoyo bato ba Rwanda mino kola mepara mino lokola bantuka ateta mino kantuka shenye neto moni penda pasio ya koleka Congo ne fera Tshisekedi aza wana tokena ka ba élection
Les mains sales se lavent en famille. Tokobongisa kaka. Hein? Hein? Mais donc kamata biso bato ya béton, biso bato aboye bandeko na ngai. Bozo mona danger te. Tala ton oeil. Na lelo et mon noté. Mais sous bato bisaje c'est chef de l'état. Yango monique invitation na nga na benga chef d'état na kutana na yi. Na yebisa ye. Liwa Kabila le père to mona ki yango. Na yebisa Sonia na yebisa Kabila le père. Sonia yo kaka ta Kabila kufaki. Na sakola makambe bele na mboko yo kokisama. Na prophète du peuple. So do sali yango te. Ndeko nanga la jafu Russie et kozama mami. Kolela ngondo kolela ba misupe na sa mbeto bonyoma o président Zala. Parce que bazo sepela ba action yo salate. Hein? Action malamu yo sala côté wana bazo sepela te. Kabila 19 ans de pouvoir awa gratuité école ça été ya bandi gratuité école. Hein? Est-ce que bazo sepela ngo? Kabila tiki biso awa kaka na ba eroga, erobis, eromo potu, erofrondondo. Ero poloso, mboka ya poloso na ba poloso na ba poloso. Yé quand même abandi mo ba so de chien na ba so de mouton. Hein? Chien quoi, so de chien, chien ka nyama, mouton nyama, chien nyama. Et puis bon nani chien nyama, ngubu pa nyama kaka. Hein? Quand même moi initiative za solo. So bandi ko coincer bandi ko nga za malamu te. Na zolo ba na bi conséquences, so qui chef à longwe na mboka conséquences, il y aura beaucoup de morts. Parce que ces gens-là, ils vont tirer, et bah tirer na bateau. On compte faire mon côté. À qui ne belé à bateau. À qui ne belé à bateau. Parce que bah calmer, parce que vous avez trouble la garde. Article 65, 64, vous appliquez, ils vont tirer sur les gens. Et qu'on a quoi massacre, quoi génocide. C'est le moment. Pour le moment, non, to protéger les gens. To kangaba mili bandokion so ba kende total que lobby. C'est un boquet, tu te ngai moto ya béton, biso bato nini tozala ne loko moko pour le monde. Vous avez que moko soki na danger. Vous avez que mon condition que na danger. Hein? Ngai nga bato, na votaki Tshisekedi te. Na vota pe Fayulu te Bemba te. Na vota ne Mokia. OK? Na vota na Mokia. Mais na kwa Tshisekedi pe azawa na liboso. O mota Mokia ngaza. Tshisekedi lo matcha Mokia. Mais bon, tiens, bizi makarara eza mawami. Ako ba rwanda na ne ba mvia mboka na biso eza mabe mingi. Totika ki fanatisme, totika jalele. Tout le monde, qu'est-ce qu'il y a avant? Pourquoi mon connaît na est? Likambo salemi. Mais tant que discours na ya lobaki, azako se sacrifier. Ah! Bala qui ça est? Non, c'est Dieu qui protège les rois ou les chefs, ce n'est pas les hommes. Mais tous na bomoko, na bolingani. Et puis, il faut malade. Mais si vous avez besoin de béton, besoin de bois, vous avez besoin de si vous avez 9 mois, vous avez 19 ans de pouvoir, à cause ça, ni pour le moment. Parce que bateau si bambongo suzuki. Mais si nous avons mon côté, tout fungola nzela, tant de fungola sur nzela. Et que vous n'avez pas signé pour la biso, Pemawa, pour Salisani. Tout ça, na moko, na bokimia, na bolingo, na bo Salisani. Parce que Congo, bazo du kabiso mabe. Bazo du kabiso mabe. Ata tozo li ata tozo melate mais to yimo na mboka za yibo so mboka. Allez quand même tozali. Mais bozo li bozo mela mais Rwanda ou Burundi, Rwanda ou Uganda. To yebi bango bien, bazali boso mboka. Et vous n'avez pas signé. Vous avez toi passe. Mais tout ça qu'on est fort, pourquoi? Quand les Congolais ont dit bosso, mais il passe la mission, comme ça, malem, tout ça bon moko. Tout ce qui va biloko ya pamba wana, eza malamu te. Pona lobby mo memangam. Oh, quand il m'a fâché. Allez siye. La lobby yango na ko memangam a changer langage te. Ngai na changer langage te. Na changer langage te na uzala mo panda pouvoir te parce que IDPS na FCC bazali cash na alliance. Alors alliance ya likopa toko sangana na ngote. Bon, na moto la muka te. So na zali moto la muka na zali netre. Parti politique nanga ezali église, chef de parti politique nanga ezali Jésus. So na zali moto la muka mbele na koyebisa na Fayulu na bitala na ni Mike azokpolo lokuna. Mike wa gangela kibino tititi la tabo abandonné. Batala muka be baza malamu te. Mais so ezali batu ya pouvoir to cash, to it depends. Abaka moto na bango boy, mais basandi. Mais basandi ye. Ozomona, lelo yo proxy Mike. Moïse a telemi ata lobité. Po batwala na Moïse.
Bemba telemi bato bana Bemba fayu la time est-ce que ba sa injustice ba ko banga biso to meka moto ko pela ba sa ni ba ko sanda yi tango ba moni moto ngo yo ganga pamba moto moko te peuple te ba abandonné même yé moko na sort na ezali mawa mingi tina nini to appuyer bato wana ce sont les gens qui cherchent les intérêts. So tu sais que dans nommé bango la poste monga minene ba bonge beliawa ba ko ndanga benda matungu nana ndima matungu ko benda mais il faut mon avis matungu na danse na he speak English yes how are you come bien tu sais que la tena linette ya boy abwa kele ndo ba bende pour directeur bad nien o ka isusu wana o ka kali susu ba to ba sosolate les gens rêvent hein o bible obi na sur Ephésiens 4:6 le bi et lobby boy mon peuple périt par manque de connaissance Congo a conscience connaissance de bangote sont les gens qui ont flatté attends Moïse parce que ministre de finance a boire kabiloko à la muka a boire ministre de finance a boire kabiloko à la muka ata bembe batieto vice-président on a nini mosusu ko gagner on a ça la peuple hein faille la vie bataille faille le côté habité faille la lingaka français mingi to check l'économie oh ben bon to servir mboka bango Pierre wangala Pierre c'est une vérité des dire ah bon ça vérité des dire mais oh ah bon ça vérité des dire yo mona na professeur matunga zobini ndasa bango na ngoni mbe oh mona bango bazolo ba prof ma yele le cas français kaka na english ngabe na 4 mots he speak english yes how are you come oh ba pendi nye musa salere akase so ki alongola la muka ba ko pesa ministre de défense akwa yele santale yende kundo oko polo lolo nye abaluki yesus mbusa bali ko baluka yesus ce sont les gens qui cherchent leurs intérêts yango moni nzambe bi Ezekiel 36:26 il faut pesa bango mitema ya sika ya bolingo ya kolinga peuple hein omoni on pesa nga 10 000 francs pour pesa nga 10 000 francs amela ngota nini nzambe apambola ngala secrétaire c'est qui mais 10 000 francs ngai équipe na ngai oyo na pesa ngo 2000 ngai 2000 ozomona mais so na zana ngo ebele bakolia mais bango tango bampiaka soki bakomi na bokonzi bakomi na papa obenge chien méchant obenge le chef ne reçoit pas mais tango bazaki bazokotelaka bato limo ya pelengendu ya poloso ya ngotobobu hein alors peuple congolais afungola to sala zale na bango te to telema mundele atongi poto na musala Afrique du Sud etongami na musala soki to sangani biso mo to sali musala to kotombola mboko na ba politiciens c'est leur propre intérêt 15 millions de dollars ekei oya kosoli nani hein oya ko alobi yango ni et porté disparu nye ako soma bandako na ba poto na États-Unis ya lingwala bandako 10-15 partout na mbongo ya contribuer à l'état tango bazaki mpiaka awa ako pesa mtza 2000 dollars 2000 francs 3000 francs mbongo ngo bazo siko ebele tu wapi hein ce sont des gens qui bazo kosa bato na kombo ya peuple bazo peuple na kati idéologie wa fungula miso na bino tango bokecho to ba mamususu ba na raison na ye ba do mbongo ba na raison na ye ngana ba na raison na nga parce que tout mona to ya ne kotika bango est-ce que to Congo to kotika bato kaka bango na bana na bango na mona te mwana ya président ya NCC a bête général Mbata bakangi dans 30 secondes de batiki voilà mega aussi ma général au monde to mona kango la bilili hein au moins na saki mariage à Wanenter 2 millions de dollars mariage à pamba 2 millions de dollars oyi bato boni bazo kufa na bopito bato boni bazo kufa orphelin bazo lelata miliki ya pamba bato boni ka pota ya pamba zo boma bango bato baboti bazali mbongo ya kobimisa bango hein mariage ya mariage 2 millions de dollars et personne qui en parle alors on va procurer mais coup de cassation yo zui mbongo wana ba milliards et millions wapi personne qui en parle ils ont sali ni mboka ya mopotu makambo tu mopotu motakosa moninga zate total intérêt ya Congo mais intérêt ya bato te hein so total intérêt ya bato le konanga to évoluer te la jona tu ba le intérêt na bango batama ba kamia minene bandako minene ba futaka bango ba mbongo ebele mais les peuples bazo pololo les peuples bazo appuyer bango pone hein wazana mato ya koyoka ayoka en fait me recontacte bon na pesa da bato mbote miso te nazo pesa mbote na bato yo so ba soutenir ngai et tout Eric Leli Aouz Leli
ba Congolais bien bazali hein. Soko ko oyena mo fleri wana ngokota ngo. Komona sala Eric house za wana ndako ya 4 étages na cave na koti na bandi benga mwana mbandaka na mona bina nganda basanga mbote ngando na kabo boye onjo bot ndengaye baka na bi ya solo bana Congo bazali ko la pambola Eric lele boss namba pambola siko zali na poto mamboli de pamnama yonde ya osunga kini bopeto yangoyo et puis to pesi mbote de susu na Gilbert Mwako papa social na kati na Lausanne ko la pambola yo contenu sana yo et puis japonais des grands japonais oyo na mwasi na yetana mama José Basaki na kati na Zérik ko la pambola yo papi Ngefa ozala wana petit o soutenir Evre Nzambe bijou Ngefa oyo ça ONG na ko inviter bino les 30 oyo pour mona bino mona mboka ça on pas laisser moi bana moi kwanga ko la bala yo to bala mungala o ka lenga libala mwete ko la pambola yo et puis na pesi moto ale ki basinyo na kitoko na mokimo mama na ngai batondo ke doxi Ngefa papa na ngai pa le ki mibali nyonso mokino na kitoko ko la pambola bango na zona Genève ko la pambola bango et puis maman Brigitte mwete compagnon de l'élite, Nzambe pambola ye et puis Mami Bomolo Bolumbu grand prêtre mais premier partenaire de l'église Nangai wa sala misa maman Molite mamalamu okola maman Marie continue misa Nzambe pambola yo et puis mbote ya suka pour la pesa numéro nanga na pesi mbote wana na Laurent Sokoko millionnaire milliardaire congolais mwana ekanga ngenge ya mbandaka ekila lokondo papekato tovani na bango na venir ruki tolia mepara tolia memita tolia mekuruta panzina ye tolia nchuchu esika zali Laurent Sokoko o tobenga mosusu nini ya yebi yango tobenga keseta tobengi ntula oyebi ntula parce que l'électrique so simba ça ini ntula bengai so si pour yewana ntula bengai o to bengi chokolilo to bengi so se gai sola Sokoko batika yo na zo batende ko na ngaza mabebi no kubisa Moïse mo sala bino ngwana to bande mission bien to su se mission bien to bande mission bien yo to kanga mabe pona nini Moïse katumbi wa mbwa Nzambe na bino kuna Moïse katumbi Nzambe na bino ba Congolais baluba na bakatangete oh baso to bande mission bien mama to suka mission bien to bande na osama to suka mission mabe kaka pona na bi Laurent Sokoko et gai sola ntula bengai Nzambe soko oboye okamati grenade otia kana okufa ko na siri eno pandana yo ko la pambola bino alors ça qui on nous joint spirituellement physiquement état de droit tu sais que dans un état de droit bengi yango et puis tu dois récupérer le pango bato ben c'est ça bote moto moi si le pango nini droit na bino pas état de droit parce que l'article 7 de la constitution biso tout aux go devant la loi ko benganga spirituellement là la bien te bambali de femme de malade mo ko mo raté to ko songa bino la prière pour na rejoindre Obenganga na 00243 89 610 49 41 Ozanga sur WhatsApp yango kozanga sur 00243 81 857 26 78 pe privé nangai 00243 99 42 937 mbote ya suka epesa pesa mbote ya suka nani na mbona na pesa Kabila Nasuki wa mbote nga suka avec Kabila. Ma mission TV, le miroir du monde.